liebo ayamba nkomo na famille avant corps à Chico to enterré yango to za na besoin ya 2 personnes wana ba ya ko se présenter na famille liebo na die makidiba avant corps à Chico et bakunda yango ya Chico kata ko va bakunda yango ava biso famille to kundango to za na posa na bango ki bazo lakisa ke bango nde baleki nzambe so bazo lakisa ke bango nde basukisi kisi bakosi place nyonso bazali to komona bango biso famille to yebelo ni to zo sala aya komona famille aya omona famille que ça soit atana bakisi na ye liwe ezalaka pe eloko eza opesa biso passe anda Chico zaki na hôpital atikali komona na te Chico nenga kufi lelo deuxième jour atikali komona na te pe tozo benga ye azo yamba te ona die makidi ye wana zo lingo yamba te ye wana mais minga olobeza te avant combat et bundama yeli yebo wana banda okanela Chico alobi yo zela toko bakotia combat ya ngana yo okomona na koboma yo yeli yebo wana bato bazo témoigner bato wana ba témoin bazebele oyo bazaki na kati ya kombana ndenga kandela ki Chico lolenga kandela ki ye po na boma ye nde yango bomi ye mais je ne sais pas lokola kandela ki ye nde yango bomi ye a intervenir mais même badete ba quotité alibitre isolé batiki mutu ba beta e prise ya bongo ti kingo na ye na prise wana kingo na ye bukanaki maboko e bukanaki coach nyonso to e bukanaki toza na résultat ole ba kene na scanner donc déjà mutu akoma déjà bimbi ba combat na mta organiser yango ezaki die makidiba mwana ye di par rapport ya 40e jour na ye présence ne azaki te azate ti na hôpital azate ti awa so ezaki mutu mususu anga koya ata na famille ayete bango bamona lokola ke yenda sukisi te esa eloko te ata ye abomi Chico wana Chico azala rankine na mutu te Chico katako okotuna ngilima mobimba Chico swana atatanga yana ye na kogangela ye Chico nalingi boye te ni na hôpital atikali kokoma ni awa atikali kokoma ange koyata na famille basola ata na famille ayete po balakisa ke bango nde baza bata makasi bango nde basimba kisi koleka kisi biso kisi na biso eza nzambe Chico mpo na quartier wana babi deuxième mutu aboma abetaka bato prise moko ya mabe balandela ye nano ata aza quartier fu balandela mutu abongo mpo mbala oyo abomaki mpe mutu akimaki na braza akimi na braza ti aye kozonga événement ezalaki journée ya lundi les choses qui est grave lundi là événement esalami se traînait d'abord Chico wana nanu par terre ti bakoma mususu ebundama nde baya kozwa Chico bayokende na ye na crame sans même famille yeba lobi docteur abengi sono na bureau avant singanda bandi ko expliquer ngai scanner wana kotaki kingo ebukanaki ye kingo ebukani ye yango biloko nyonso ya kati esalaki nini ebebaki déjà pour kingo nde eza penza vie na nini sko kingo ebukanaki na ba information toyoki ke bazaki na autorisation te ya ministre de deux toye koyoka lisusu ke donc même assurance bakendaki kosasire te pour la lei yo zolinga organiser combat il faut biloko wana nyonso tu oyeba kosasire nango na bino yo ba abonné fidèle ya chaîne biso tozo mona télévision boza tellement belé ya kolanda émission na biso suka na masolo avec ngai yo Prince ya Mboke babila maman de son altesse donc bo hésiter te ko s'abonner na chaîne na biso boza vraiment de citer bo s'abonner bokoza la vraiment de citer là je salue mon maman chérie maman Ritima Koma na peso Mbote belé pour sans oublier mon cordon de donner maweja mon cote na peso Mbote belé et pour na sima caméra na zaki bongo na Junior Lowata na peso Mbote belé ba yo caméraman moko ya propre quoi quand on est sabino
nga principe ya mboke naza wana mpona komemela bino bainformation moko eza vrai nga principe ya mboke naza wana mpona kosalela bino toujours mosala kaka nde ezalaka kaka nde bomona awa toza vraiment na résidence bipai wapi tote kobongisa moko ya bakatiere na biso moko ya bamaître na biso na nkombo ya maître Chiko nde omoni tokiture masi le terrain tomeka mpe kodécouvrir tomeka mpe koyeba eloko nini ekomelaki j'espère ke bino nyonso bomona baimage totiela bino komba oyo ebundamaki na 40e jour ya icône na biso ye edi moto na ngenge ezalaki comme hommage bakendeki kolela icône na biso 40e jour toyebi ke biso nyonso tellement azalaki quartier il faut balele na bakomba il faut balela ye mpe mpo azalaki quartier biso nyonso toyebi ko azalaki icône na biso nde omoni sepasaki bongo et puis toye koperdre maître na biso Chiko ezosala vraiment pasi tokotiela bino bavideo et puis tosengi na bakatiere soki boza baranki na bino jamais koyei kokoma tini baniveau oyo oye koboma maître Chiko atiki famille atiki mwasi atiki bana atiki bandeko ça fait tellement mal koperdre moko ya bamaître na biso moko ya bamaître na biso na nkombo ya Chiko ezosala pasi barankine esukaka entre bino koboma ndeko boye eloko nini yo gagné bénéficier ni lié boloko nini yo bénéficier ko perdre vraiment ko bomande ko na yo eloko nini yo gagner ezo sala vraiment pasi et pour là non senga na bino ba quartier o ya kufi azande ko na bino quartier baza pe na posa ya présence na bino puis muto organiser ki 40e jour neza mwana ye di moto na ngenge na kombo ya dina nani bandeko balandi bozomona toza vraiment na résidence bipai wapi to te ko perdre moko ya ba quartier na biso na kombo ya maître Chiko oyo bazalaki na komba na 40e jour ya icône na biso ye edi moto na ngenge j'espère que ba image ça totiela bino bomona ndenge nini vraiment kombe elekaki oyo mningane quartier abetaki eku moko oyo babetaka te na kati oyo ememi ndeko na biso champion na biso maître na biso na liwa na kombo ya champion Chiko yango tobite il faut tokita sur le terrain sango vraiment ya mawe ekoti na kati yango tobi tokita tomeka mpe koyamba bamembre famille tomeka mpe koyamba bandeko mpo todécouvrir elekaki ndenge nini mpo bamama bameka mpe koexplike biso naza déjà na maman. Bonjour maman. Bonjour maman, oui ko se présenter pour balandi ya chaîne na biso bangi badécouvrir oza nani epa ya maître Chiko? naza grand sœur na bango ya liboso. Oui maman, est-ce que bino bandeko ne bozaki vraiment au courant ti ya komba wana ndenge bundamaki o ndeko nso akende ko bunda depuis lundi tia ya kotika biso à partir ya lobby déjà bozaki au courant nango te toyebaki te ke Chiko Katako azalaki na bakomba toyeba ete neti nga vraiment nayeba nanga mpe te bakomba soki aye di 40 nayebaki vraiment te. Chiko azalaki lundi mardi nde bayaki koyebisa biso déjà bamemi Chiko na campus nde bayaki koyebisa biso mardi nde bayaki babengi kutu nde babi ke Chiko Katako baza na ye na campus. Baza na campus wana déjà tant bauti déjà combat air ayaki ozwa choc wana nde bamemaki na campus. C'est ça. Après air qu'est-ce qu'au campus? Air ke caprice Chiko bandolelaka pasi. Andolela pasi ba grand terre ba yaki kokende kuna soki asimbi alobi azoyoka pasi soki asimbi azoyoka pasi abi nayoka pasi naokoka te namoni pembe naokoka te pasi eleki naokufa pasi eleki okufa siko grand terre na biso lokola baninga bato bakota te ye siko alobi akota ye mutu akotaki nakoma oyebisa bongo koloba bande koyebisa bongo bango pe babimi na bango bazongi ndako batikali na quartier moko bando bazaki na ye nde ngai nde na kokende lobi wana pasa ndoyo kana kingo na azoka passe na kingo nde toyoki su docteur ndenga bando oyebisa biso soki asimbi ye na nzoto ya moko ayoki soki alongoli liboko atuni na longoli liboko oyoki ya lobia na yoki soki asimbi awa lisusu oyoki habité osimbinga aoyoka ne sute déjà biloko ya nzoto déjà ebanda okufa nzambe ka mutu abatelaki eti akoma mokolo alobi nde docteur alobaki ku wana déjà mouvement na déjà akoti scanner kingo déjà ezalaki ya obukana docteur ayebisi biso ke lobi docteur abengi biso na bureau avant singa nda bandi ko expliquer ngai scanner wana kotaki
kingo ebukanaki ye kingo ebukani ye yango biloko nyonso ya kati esalaki nini ebebaki deja mpo kingo nde eza mpenza vi na nini siko kingo ebukanaki nde biso tokomi docteur ayebisi biso ndenge résultat bimaki na scanner nde docteur aye koloba lisusu abi mais Chiko aza te akufi tozalaki na bamaître ebele kuna tuka tozalaki na bakatiere kuna bango mpe bayaki na président ayaki akanisaki ka wana so eza ka ya opération aye na mbongo baopere mbala moko nkombo na ye nde échappe ngai nkombo nde baya lumusu bayaki banani bato bazalaki ebele nde ayaki akanisaki lokwa ka opération afuta mbongo baopere mbala moko epe bakomi kuna bayebisa biso te ke akufi nde babanda zela docteur aya nde babengi nde bayebisi biso ke aza te Chiko akufaki nde docteur bandi koexplike biso ndenge makambo bamonaki na scanner mais ye banda akufaki déjà lobi non ntango azalaki bamoment nyonso azalaki na hôpital wana mpo bakomba wana moto aorganisaki yango ezalaki die makidi bamwana ye di par rapport ya 40e jour na ye présence ne azalaki te aza te ti na hôpital aza te ti awa so ezalaki moto mosusu andingai koya ata na famille aye te bango bamona lokola ke ye nde asukisi te esa eloko te ata ye abomi Chiko wana Chiko azala rankine na mutu te Chiko katako okotuna ngilima mobimba Chiko aswana atatanga ya na ye na kogangela ye Chiko nalingi boye te oyeba te ke aza maître aza quartier nga ya na ye nanu Chiko azongiselanga mabe te ata nazoganga ye na miso ya bato aloba te mwana wana aloba tata ndenge azalaki wana nazwa boye Chiko kende osombelanga eloko azwa ndenge ayaka kotala biso nana posa azwa mbongo ake somba eloko Chiko azalaka kine na mutu te esa eloko te nzambe ye moko ayebi biso toza akisi te ka nzambe moko tobondelaka nzambe nda kobundela biso ezala mwana edingo so ezaki mutu mosusu lobi akokaki koya po ye mutu aorganisaki bakoma wana akokaki koya ni na hôpital atikali kokoma ni awa atikali kokoma alingi koya ata na famille basola ata na famille aye te mpo balakisa ke bango nde baza bata makasi bango nde basimba kisi koleka kisi biso kisi na biso eza nzambe mais esala eloko te nzambe azala na ye kaka esala eloko te na ye mutu abomi toyoki kakimi ye ntina nde bozalaki na hôpital ayaki mpe te nani moto oyo babundaki ne wana bo ayaki te aye te tomoni te aye te ayaki kutu te ti tolanda baimage toza nango ti Chiko baoloba na ye obomi moto akufa yoka nde azoloba oui sote na baimage omona yango akufa ngai nde maître mais yo maître si akimi aza te akimi aza te mama aza te biso nde toperde Chiko leki na biso Chiko azali atotuni ngilima boye biso azalaki ne mwa malamu Chiko atikali kozwa neraki na mutu te kofinga mutu te ata ya na mobali akolobela ye na façon moko nogangela ye Chiko boye na boye okaya ata mutu avandaka ndenge avandika kimia boye mais aza mutu ya makasi ondima te nga nazoyeba bamake ngai na garçon na Chiko mwa mobali mwana aveni okuna na comprendre te azoloba mabe boye yaya alakisanga ngabi te na olakisa ye te ayaya oboko olakisa mpo na nini mais mponi oyebisi nga kasi naseki na nga kaka omona Chiko ma mpo oyoka ata ngilima mobimbo bokoyoka bokotambolaka mwa malamu alobaka te soki mpe bovandi boyoka mongongo ya Chiko te okoyoka te oyeba te ke aza quartier bato kutu nyonso bazokamwa ata bato ya famille mosusu baokamwa azalaka quartier baokamwa makasi mais ezosala vraiment mpasi makasi mama banda akufaki banda lobi ata baningani bakartier bamonani awa te sur le terrain banda atikaki biso banda lobi bakartier baye awa te tozalaki na bango na hôpital mais bamisusu nde lobi bazalaki awa bavandaki mwa mokie nde bayaki wana esili nayebi te mosusu lelo bakoko ya
c'est aussi so bayeba oya na bango nazanga na problème te. D'accord, merci beaucoup maman. Ça vraiment pas si ko perdre champion na biso ko perdre maître na biso na kombo ya Chiko. Maman eloko nyo ko senga na bakonza mboka eloko nyo zo senga na bato bazolanda yo. Maman eloko nyo ko senga bakonza mboka o bazolanda yo pe pa bato bazolanda yo eloko nyo ko senga na bango na moment oyo basala. Aloba nini? Bango bazomona likambo ekwei bazomona babundela biso pona Chiko pona quartier wana babi deuxième moto aboma abetaka bato prise moko ya mabe balandela ye nano ataza quartier fu balandela moto abongo po mbala oyo abomaki mpe moto akimaki na braza akimi na braza ti aye kozonga omoni babi eza mbala liboso te toyokaka na baquartier babi eza mbala liboso te ye abetaka bato baprise ya mabe prise wana abetaki ye bapekisaki yango leta atala makambo oyo beta pe mninga bongo te ozo beta mninga mapninya makasi bongo do mutuna seza ko boma mninga directement et puis baninga bazo ce que bomi mutozo ba ke akufa na do alobaki yango par rapport ya kanda to alobaki yoka par rapport sentiment wana yebika ye moko vraiment zo ça vraiment passe ba crise bongo ba continue biso bo meka mpe ko landela vraiment situation bo meka mpe ko landela po so botiki bo zo ça vraiment passe a ko risquer ko boma bandeko na biso ba ka ko risquer ko boma ba quartier vraiment presque mingi maman yo za grand sœur ya maître Chiko Chiko aza marié à Bala to aza marié aza mwasi na ye atiki bana na ye na bakoko na ye atiki pe bébé atiki pe bakoko. Oui, Chiko atiki bakoko mibale. Ça vraiment passe makasi moya kozwa maman tant vraiment mla ezate bandeko musu baza donc meka un peu ko solana bango maman merci vraiment. Voilà, bandeko balandi naza ba papa to meka mpe ko beta masolo pour bako se présenter pour to découvrir bango bazana ni pa ya maître na biso Chiko. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa se présenter pour balandi chaîne so bangi ba découvrir yo plutôt ozana ni pa maître Chiko. D'abord comme on ngai papi wale Katako ngana zali grand frère ya Chiko Katako. Donc ngana botami ye alandi tobotamaka ba mibali mibale ngai ya yeleki. OK, c'est ça. Toza bon. Oui, d'accord papa. Do tu koyoka nouvelle o ko perdre ndeko no bobotamaka bino mibale. Lelo aki atiki yo tikali yo moko na mokili o. Tango yoka ki nouvelle wana. Denga bundaki bakomba na 40e jour ya matanga ya ikona biso yedi moto na ngenge et puis na ndenge maître wana mususu abetaki ye boyebaki ke aroke na komba wana obie boyebaki te. D'abord naza nga moko te naza pena bandeko ya basi nde bazali nalobi mibali tozanga na ye. Normalement pesa ya biso pasi tango toyoki annonce wana en tant que ndeko na biso en famille et pesa ya biso pasi et en plus jour akendaki pe mamango ya bakomba tozalaki informé te ki azalaki akendaki na komba tango makambo yo bima événement ezalaki journée ya lundi. Les choses qui est grave lundi là événement ne salami ba se traîner d'abord Chiko wana nous partait ti bakoma mususu ebundama nde ba yakozwa Chiko ba yo kene na ye na kram sans même famille yeba là de 1 journée sikoyo pe lisusu bakene na niveau à kram balobi keza kana bisote balongwe na ye na kram ti na clinique universitaire na campus donc kuna kaka journée na lundi sans bisoto yeba journée à mardi journée mobimba nde ye moko naza na image awa azosenge pa ya moto azalaki na ye bengela ngai yaya na ngai o yasalaka na bidie so bolandi image wana abanaki koloba ke bengela ngai do yaya na ngai o yasalaka na bidie to yo yeba no sa Chiko ke aza na clinique universitaire à partir à 20h. Est-ce que bango nyo surtout ba yebe pa Chiko te na mateta na quartier Ngilima. Donc regret zawana na soki na wana soki za ba question mususu ko poser naza pour répondre yo.
Ma question est papa, to me kempe ko beto mama solo pozo ça pas si ko perdre maître na biso Chico tant o yoka ki nouvelle wana j'espère que ba bombela ki bino tiende ba tambusi wana bazaki na ba na bino te po benga mno po ba informer bino bo yoka ki nouvelle ngo ndenge nini nouvelle mutayo benga muto ba ya kotia ye ba soki na côté na bango nde yenda zaki lokola garde malade ya défunt Chico Katako. Le Chico nde na souffrance nde apesi ye numéro nde garde malade wana nde oyo batiaki nde aye kobenga biso. Tango abengi biso par exemple à 20h to mona déjà que pusanaki nde bande kwa basi na zumbongo na pesi ba yaya nanga basi mi balé na lobi bo kende journée à mercredi. Nde bakendaki komona ye ngai na yo kende journée oyo akufaki ya jeudi wana nde kokende na biso nde toyokuta déjà mutu aza ya kokufa mais ça vraiment pas si makasi ko perdre maître Chico bongo bozana ba image botalaki ero monaki image wana ndenge bazobeta vraiment ndeko na yo message ni ko pese pa ba quartier pe lo roni ko loba pa bato bazolanda vraiment message on na ko pesa parce que ils ont fait ça passer. D'abord, arbitre prise wana oyo lié beta ki petit frère nangai. Bayebi ke prise wana ba pekisa yango. Pe na ring oyo ba bundelaka ezalaka vraiment na ba couponte na ba nini te ndenge toyebela ndenge ezalaka. Donc tango ba moni ke prise wana Chico akimi prise wana na niveau nyonso tout arbitre alingaka tele mata na katikati ou bien sengelaki ba katia misuso bazaka aux environs na ba dete balingaki ba kota na kati basa nini ba témoigne ba intervenir mais même ba dete ba kotite arbitre isolé batiki mutu ba beta e prise ya bongo ti kingo na ye na prise wana kingo na ye bukanaki maboko ebukanaki coach nyonso to ebukanaki toza na résultat ole bakene na scanner donc déjà mutu akoma déjà bimbi ti balongolaki ya na manœuvre basalaki ti bazong bakene na ye na kram balongwe na kram bakene na ye na clinique universitaire déjà bamema déjà bimbi. Donc Chico a koufi na maloba boye le quoi déjà nyonso déjà et banaso so fonctionnete a koufi na maloba na ye image ezali azo lobango bien so senga image na kotinde la osiko nenga zo déclarer que nazo kufa donc ils ont fait ça passi pe en plus avant combat et bunama yeli yebona bana okanela Chico alobi yo zela toko bakotia komba ya ngana yo okomona na koboma yo yeli yebona bato bazo témoigner bato wana ba témoin bazebele oyo bazaki na kati ya kombana ndenga kanela ki Chico lolenga kanela ki ye po na boma ye nde yango bomi ye je ne sais pas lokola kanela ki ye nde yango bomi ye pe teni oyo ngape na sala sport ngana sala sport na boyaki ndako matina niveau ya bakati wana ba o bayebinga ba sportif nyonso tout ngana sala na club ya na nini na club na force d'or brutal ngana sala kuna ya prof Dombai 6 mais toyebi ba bloko na nyonso tout ndenge sala maka ye na kati ya ring arbitre comment quoi qui autorisé ye akota na d'abord na habillement oh ezali ko seyete habillement na ye nenga kotaki amona ki Chico nenga zaki na équipement na ye mais ye azaki na équipement ya bitumbate c'est que zaki na ambition mabe ye azaki na tenue ya normal mais leki na ngayo akufi ye azaki na équipement na ye donc elo nazo senga na ba organisateur le longa na perdre don petit frère il faut boyeba kozwaka ba disposition nyonso tout et en plus na ba information toyoki ke bazaki na autorisation te ya ministre de deux toyeko yoka lisusu ke donc même assurance bakendaki ko s'assurer te pour la le yozolinga organiser combat
il faut biloko wana nyonso tu oyeba kosasire nango. Hein? Mwana Edingwe ye ayebaki kosasire na babiloko wana te. Pe eloko eza opesa biso passe banda Chiko azalaki na hôpital atikali komonana te. Chiko ndenge akufi lelo deuxième jour atikali komonana te. Pe tozobenga ye azoyamba te. Ye wana azolingo yamba te. Ye wana mais minga olobeza te biso famille to yebelo ni tozosala. Aya komona famille. Aya omona famille que ça soit atana bakisi na ye liwe ezalaka. Edingwe ye wana kufite to kundaki ete. Aye bango ke na oya kimi wana si le no soki oyo nani komone nani o komona ye soki nani oyo babundaki na ye komona ye liyebo ayamba komona famille. Avant corps à Chiko to enterré yango to za na besoin ya 2 personnes wana baya ko se présenter na famille. Liyebo na Diema Kidiba. Avant à Chiko et bakunda yango ya Chiko Katako ava bakunda yango ava biso famille to kundango to za na posa na bango. To za na posa na bango baya to solo la famille. Mais soki bazo lakisa ke bango nde baleki nzambe. So bazola kisake bangonde basukisi kisi bakosi place nyonso bazali to komona bango to tikeli bango temps oyo ke baya ko mi se présenter to zabiso nyonso tu na résidence ya défunt Chiko Katako wana Ngilima numéro 32B na commune ya Matete référence Mama la Reine mwana Mungala baya to vanda mutako menacer bango azate na organisateur mutako menacer ya wanangilima azate baya to vanda to solola au cas où to kundi Chiko ba mi se présenter te batwana mi balé to yebité organisateur ayebinga ya Chiko naza liter nga aza me promotion na malema ye aza na sima na ngai na Chiko na ye na muto abomi do leki na nga baza na sima nga aza promotion moko na malema naza promotion moko yeso amoni ka sukisi yenda sukisi kisi malamu na ye bango nyonso tu mibale baya toza na papa na ngai donc papa leki na biso yenda comme atikala responsable na biso famille mutu moko ko menacer bango te bo signaler bango na sengi pe na ministre tala likambo oyo yeli biso awa oyo Chiko un responsable Chiko azalaki na azana bana na ye atiki bana 7 tobotami na famille tozaka mibale bana mibale tala Chiko akenaki pona bunda et sa fierté en mboka batu bazalaki batala ye ndenge azalaka pe batu bayebi ye un vrai technicien Chiko Katako tala liyebo ministre tala liyebo ndenge alalisi mutu ya Chiko Katako ya maître Chiko Katako ministre tosengi na yo yaka ko intervenir na likambo oyo tozo senga vraiment intervention na yo soki intervention na yo esalami te ekozala nde mabe yo lokolo ozali papa ya sport yo lokolo ozali numéro 1 ya sport tozobelela yo na staff na yo mobimba ndenge botravaillaka na cabinet boya kosala intervention boya komona na tomona bino pe nabeleli lisusu na fédération bakontinue surtout ya fédération toza na posa boya tovanda to solola toyeba kokunda maître na biso Chiko Katako malamu.